biso mama na sala ba soka soka no fota la ke soko tika bo li kofe ko so ko mais awa ko les amboka loi soka mama le bibo je vais appeler la police boye foyer mais biso to kola na Congo biso à Kinshasa ato yebi mibali ozo kuto ozo ba soni ozo respecter ba parents ko bana commenter ba parents ndeni bino mo komiso ko so yebi mibali donc ye moi si kuna solo ba c'est qui va dire à ta mère elle wana mutu za ko sala te bébé na beta fi wana ko nkuba mona wana zwa na bisenga bina zo zela mama na bino to mais yo soko soko yawo koti ba camarade oso yebi français o ya je sais pas moi maman na yo ni sisi ko respecter maman soko le bika ka shepa soko le bika ka shepa ça va pas non et puis na sina yebisa ba leki nanga ata bobundi ko yebisa kate o ya kutu afinga ki mama soko afingi mama yo pe finga mama na ye ngana sala nga avocat te. Allô, bonjour. Maman Eliane Nitou, du service traité de Croissant de la Providence, la présentatrice de l'émission Préparons-nous pour le mariage. Neka na lo barake bana bobenga ba mama pe bobenga ba papa pour émission ebino yango yo ebandi Préparons-nous pour le mariage ensemble tolanda maman Eliane Nitou tolanda mater ya maman Eliane Nitou tolanda makambu ya maman Eliane Nitou na pesi déjà na bino merci belé merci mingi pour na bozora temps ya kotala émission Préparons-nous pour le mariage avec maman Eliane Nitou bolinga émission na nga mingi bo sepelaka nango po bobenga nga boyebisanga botina nga ba messages za na WhatsApp et ça va message qui m'a manité en tout cas c'est pas une émission tout une émission et ça là on a bien se passer encore une fois dans un monter dans un maman Angèle bon message ni déjà maman Angèle il y a un maman Angèle boye bien il y en a besoin créer ça ba bijoux donc c'est bon on a ba leke ba yo mo ka ba mato ezo solo la ra boye ni ezo solo la kaza maman Angèle il monde a créer ba bijoux oyo mo penenge a mi la tisi boza ba création na moko alobi boye moni mutu soko so wa ba mbule ezo pusana kolobaka te ke on a taka neba na 20 ba ola tate on est ça mabe so pa biso kolobaka te na tabako ba na 15 to sto ko ba maman to boti to na bana ba plus de 20 ans il faut to l'expérience que biso sko to za déjà ba maman habillement na biso échanger par rapport na bango ya te mona alati pantalon na ye moi tu na baby po ko te na tu na baby eza ndenge wana te nanga kina lo baboy nanga lo baboy na bandeko ba otala nga na pisi bino merci na ndenge ba message ba o ba benginga bo benginga ebele bo komeninga pe ebele par rapport à émission auto salaki ya ba camarade na ba semeki na lobi lisusu boye mutu o na kufela te ayeba kapasi ya liwate elingo lo ba nini mutu o na kuma azo problème te ayeba ka te problème ndenge esala kapasi soki to seki émission na ya ba camarade parce que ba témoigner bisaka bino ke moi c'est du vrai c'est du vécu na saka makambo ko lokota na balabala tena lokota na gauche baza ko teka mapa ba sala ki boyo ya kotonga omoni tenenga lata ki boya sakte bongo tenga ba makambo ezole ka solo makambo ba camarade boyo ka témoignage à maman Angèle avant ni na libala 30 ans libala ekufi à cause ya camarade ayaki a témoigner soka témoigner ki ezali pona mutu moko abika yo oyebi ki na ba 10 musique 85 musique oyeba ko bongisa libala bon de toute façon za na bato balinga ka mabala na ope balinga mabala te o balinga mabala c'est sûr balanda ki conseil ce qui to lobaki pona ba semeki encore une fois naza ko marcher ba mona ngate je le dis encore au effort que ba semeki totika ko déranger ponga pe naza ba semeki mais ngai na déranger ya bato te totika ko déranger mabala ya bato soki ba bala libotika ba savre bolingo na bango ba vanda na kimia ndenge na loba boy omoni yo semeki tango zotungisa mwasa ndeko na Moïse de kwazate lobeli mwasi na mabe bosali bozongisi boye yeba ke ndeko na ko punition na buto na lieu sacré yo zalate oza bango mibale tango mwasi na mobali balingi basala plaisir on nzamba tia na mokili ya Adam na Eve soki mwasi akanisi kaka semeki ndenge ofinga ke ezongeli mobali okutu te pona nini yo nde bandeko no bafinga ngo mona anga te omona ngo te ndenge bandeko no balobaka nango mona ngo te ozomona te ke yo zosala ngo na ndenga moi na moi kaka mwasi ya kutu mwasi aleki kutu boye mozo bateke punition muto akozwa ngo eza nene eza ndeko na yo nde muto azala puni na butu pourquoi azala puni na butu parce que au bébé c'est déjà moral ya mwasi ya na peut sonner ba solo te c'est la vérité au bébé c'est déjà moral ya mwasi na yo bébé c'est qu'on a moi comment veux-tu que na buta servir papa a ko servir ye ndenge nini a ko servir mobile no malamu te parce que makamone zaka ndenge ozana action boyo kanisi likamo moko bombala moko ale makambo baby
nakanisi to mikolo tozo comprendre ce qui nazolo banini par là. Alors to pesa qui conseil to lobi boye semeki kokende vana ndako ya ndeko na yo te yo pe ndeko kokende pete na ndako famille ya mwasi te famille ya mobali te mais to lobi te ki muto ya mabapa ya te za ndeko moko abenga nga maman Angela bi mama ne de bongo soki muto avanda ka musika ye mais to lobaki te ko ya mabapa ya te soki muto avanda musika ye yamba ye même si on va une semaine 2 semaines mais elle est wana te pour ce que les qui wana oko créer ba problème c'est mec qui malamu bozane musika bobenga na téléphone maman kingandi bonio ça va et bon moi pour kapena za bien boko lingala malamu mutu soki ka bokomi kolala nenda kumoko kolamukanda kumoko mama wande yumuko omili ko ba problème mais nabi ke bato bele ba sepela ki na émission ce que na lobby les apportons ça quand même émission mukolo wana to loba ndenge ba retour oyo tozui bato bele ba sepeli bato bele ba bi non tozui mayele na makambo bolobi oazeki mayele te azwa mayele na mnokamboka nanga balobaka babela mwana wa mutu wa mufa wa télé je l'excuse bazo te mwana mutu za ba moyo yo oyo kofela baboti yo pe yoka conseil wana yana tikelo maloba okoko bakisani par rapport ya émission de tout ça qui a ya basemeki ngana bo ba musu ba sepela ki pete na pesi bino mbote na kombo ya Yesu ngana ko rappeler kaka batu nyonso batu ebele babengi basengi ba merci parce que moni balobi na monoko mboka na so balobaka soki mama azoke na nzela mayo yoki mama moko azote ya mwana ye yo fo landaka na sima ozwaka matériel ya malamu yoka ya mabe olongoli moni biso to ba rescapé guerre nga penza parce que nazaki mutu moko nazaki kaka mutu likolo mais tant na yeko comprendre lelo na kati ya bonzambe ki il faut na tambola malamu na yeko mona ke nazaki na barrière rebelle mais barrière mingi eza ba camarade mutu bakotinga na barrière wana yango moni to lobela kiango et puis basemeki tant toyaka poto sika toyaka na ba sentiment ufaino kaka bia pona sepesa mobali nango kiso semeki no moko na baza yero ye na ikwa mais ye pe mutaya détruire makamutu yango moni ngana minute oyo semeki lia na yo elamba na kopia na ngayo mais na ndako na nga désolé parce que pona nini soko ye outi Belgique ye fana na yo une semaine okena yo mais pour y a to fanda na yo 2 mois na ndako mama so boni boni ko sisa 1 mois problème bandi omoni biso toza boy to lula kolata tanga ko sengo tamso eloko litoyi wana oboyi ko pesa e komi problème akasa ke ndeko ne mutaso mais awa na poto ezaka égalité ozomona mutu akosa yo talo bana yo ke o ngai mobile langa pesa nga 50,000 à vérifier wana po apesa motema pasa belle so tension to luka ka mwasi na mbali na mboko mutu akosa yo te biso to lukaka mwasi alala ka pongi na ndako ayebi o aza na chômage ye pa kotisa mwasi akotisa ka mbongo na ndako te na mobile esimaka te donc il faut moi c'est ça là yango zo mona ke ba mabala mu mona efanda na ka kimia o amonela mobali amonela te pour moi ça compte ça quand même plus na katanda banano boya ya bizaleli o biso ba africain malgré tozo bana na poto mais tozo changer te africain ali ko moi libalo eza malamu te so bo vandi bien kaka kisi moi ça la kisi siko na tuna na no question mindele nde bavandaka na basi na bango pe ezalaka kisi ou bien ezaka bolingo kisi ngo ezaka na ba africain kisi kaka na ba africain kaka bolingo ezaka les sociétés bato bakokolinga na te siko nga na tuna ka pe tango po bolobaka o kisi yango ya nini ya basaleli mobali yango azali chef de l'état o ministre o yana habité mobali yango chef de l'état to ministre to nani kaka na ba débrouillage te débrouillera oyo te donc c'est que bolingo so bato balingani bolingo naturel ezaka te ya nzambe kaka bolingo fo ezala kaka kisi ndenge eza na kisi ngolo kopola bakoboya ye kisi ya libala o balobaka kisi fo ye bakolengela mobali chemise baby mobali aliaka l'air nini ndenge na bimi eske na lambaki c'est ça kisi ya libala oyebi ke mobali nanga linga kolata élégance alata donc ngai ndenge naza boy jo na nganga moko na soki paka na ye so to nto bima na kotala ilamba na kolata sapatu na kolata c'est ça kisi ya libala parce que mobali msusu omona kota utaki azwaka chance wana te ba s'occuper na ye mais siko okanga manote ndeni fa kanga banayo ba so s'occuper na ye donc soka cravate penda classique quoi na ikoti na sapatu na veste omona na veste ba tia komba mwasi na kati ya mobali na kati brocard moko boy siko soka azwaka chance wana te tanga kuzwango okanga banayo yango na kisi ezate kisi ndengo so fa na mobali na yo na responsable pesa ye yango na balobaka kisi ya libala ezate tozomona pe bana biso bazobala tango bazomona yo mama osokipa na mobali no bien ye pas s'occuper amona mama bon ndako no bien moi on n'a pas bon ndako na bien
kisi ezalaka te na beta na lisolo bato ba otala biso omoni mando inanga koko Elia koko aza âge ne 3 ans et demi le quoi ebinga na benga ka mobile nanga chéri yipe abenga ka chéri siko tena ba sito sona mobile ka oyebike azaka sa vandi abi papi mange ngabi bo omoni papi mange parce que mona kangane na saka mon chéri Meliat mais est-ce que zo nanga ka na benga français papi mange ezani ni bana ba mona ka oyo biso ba parents to sala nini to sala ka yango pe bana bazo ko reproduire ce qui mona zo mona keo mama o respecta papa te est-ce qu'il y a pour respecter mon bébé non ce qui mona zo mona oyebi ko yamba bato te ya yamba bato bien non balbi on donne ce qu'on a donc c'est to biso to za nango oye monike tozo silsela ngo ande to sola ka makamni so to sila ka ande to sola ka boy ya le mama revendre des até le ko ande to telemi ka boy pour le mo limo penza boy to ça marche mo limo boy mama fana mo penza le bitele te to vendre te oui puis poni nani to vendre te pour na boya malili pour moyo bien elengi makasi mo eza bien penza yango na me bien aimé ndenge tolobaki na biyo na mission euta koleka yo se meki soko yo kuti bato mwasi na mobali baza na bolingo na bango mama doze surtout bato bautaka baza iri wana ya tika batabaza ipano tika batabaza ipano tika ya alembeza ya kwesa kamera mtabaza ya kuti wakituka zowa me ya koma zoba boyebi piti ni ya koma zoba te donc kituko lobanano ya wakituka kwa di zoba pour ce qu'on bénit mobile no chéri aye donne-moi de l'eau bango za mabe or mboko yo tam susu toloba na ko rappeler ka kizalo kwa résumé tozo sala omona mobile moi ça outil musala mobile akoma ki avant ye mais pourquoi pas servir mobile na ye a servir moi ça ye a servir moi ça na carte bolingo mais bino tango yo komona bongo yaya kuta komi obengi mama na bino yaya koma zoba wakituka zoba yaya koma zoba ndenge yo kuti bango na rythme on atika bango yango zo mona soki oza bongo yeba ke tango kena libala na libala ne ko za bien te o bano za ka lokola mutu moko afana na village benzo ko za na Paris ozo mona parce que soko za na Paris mutu soko leki ne la télé faut ba yeba ko za na Paris quoi mais soki oza na motema mabe na basemeki na yo ata oke place à matanga ba ko yeba ka ko uti ko ya mais osali 20 ans na poto yango na to meka ko intégrer to tika baninga na mabala na bango na lobaki yango ngala bandaka baleki na ngala kende kité po lokola nga na boyi munoko même ça abse masumu bato ye même ça abse masumu mi souper soki na keko mona eloko moko na sepe na otata na koloba okutu ya na ye na mbepesa discipline na kende kité soki basa malade na kei na tali mona 5 minutes na bimi nanga et puis na sina yebisa baleki nanga ata bobundi ko yebisa ngate o yaya kutu afinga ki mama soka afingi mama yo pe finga mama na ye ngana sala nga avocat te po moko ya ko yebisa ngalo bilanga o ya Angelique o mwasi nanga fingi mama oh mais ya fingi mama bango mama na bango akufa ote azali yo pe finga mama na bango mais siko na lola ni na tenga na babongo tenga na lola boy na kati maloba te siko yo ya yeko benga nga yebisa nga ke ba fingi mama siko na loba nini ya fingi mama place bobunda ki makabo welinga na yebite tango ba fingi mama na yo pe bosila na soko ko finga mama na yo fingi me nga yeko yebisa nga siko nga na swani sa mwasi no pona yina yete nga bakamina bino nga na kokota te ya siko to lobela nanu bano pona bakile to vanda te to zaka ya tele makambo olembi na lembi kwani na kamwe na lobi boy soko mpo yembi o yeka mino kana eh y a pas souci on est ensemble ya na lobi boy siko to sola nanu na bato ba otala biso to lobela na bana oyo bana na biso bana so ezala ya basi za mibalo ba uta Afrique so basi ba komi ana poto ba respecta so ba parente surtout ba respecta ba mama te bana ndenge na ko yebisa ba moni ngai na koloba parce que nazana muninga moko abenga kinga ya pas longtemps ayebsinga ke na mwani bazokana te na tuni pona nini alobi ponga makamna so yebise alingo yokate na kolobela bana mingi oyebi makamna susu biso to vivant na mboko yo bino bo vivant ngote soki mama na yo des fois maman sala femme de chambre abengisi yo akotili kemba abengisi yo ye na mboko yo il faut vraiment beaucoup de respect na mama na yo parce que to koma ko bela nga ça fait 2 ans na sala kate na koma ko bela mu Congo pona misala pasi ya mboko yo alors siko ngai na tika ko na sasa na koti ba makele mana bengisi yo ye na mboko bani ko mankenga yeba ko kozala bénité parce que même dans la Bible c'est écrit faut qu'on honorer tata na mama na yo mais yo siko yawo koti ba camarade oso yebi français o ya je sais pas moi maman na yo olingi siko respecter maman soko alobi kaka je sais pas
Ce qu'on a le bika shepa ça va pas non. Na gisa so yeba ki angote. Mais ye maman na bengisi yo. Okomi ko tonga maman na yo propre bota yo. Obani ko ko tonga maman na yo, maman lo bakuti likamuti yo so pesa ki réponse. Vraiment bana na biso boyo ke la biso mawa. Soki to linga ki binote. Boko ko yana mboko te. Mais to lingi bino mingi. Maman de fois koko s'attend sur na besoin 10 euros. Akosenga nani, akosenga ka bino. Ah non, ma mère elle exagère. Moi soki na senga to na osenga nani. Hein? Si on communique un numéro à maman, elle aussi elle exagère. Elle demande que de 10 euros. Mais ça y est, combien maman a bien ça que pour yo comme mboko? Au moins na loye ba français wana. Oh là t'as le boutin. Hein? Maman combien de passes ya moni? Bana na biso boluka bénédiction. Po bozo déconner na ndenga mukete. Bozo déconner na ndenga mukete parce que bozo manquer biso ba respect belé quoi. Ba respect belé. Pona yokela ki muninga na ndenga sa ko expliquer ngana epesa inga pasi makasi. Ndenge nini mwana na yo boti mwana ko manquer au respect. Yo bengisi na pasi oya poto awa mama sala femme de chambre. A bengisi yo ye awa obandi ko manquer mama na yo. Ozo parvenir ko tonga mama na yo. Maman comme ennemi na numéro 1. A comme ennemi na yo. So que yeli ça ba ennemi numéro 1 maman abota yo. Mama na yo na tata na yo atika na kisasa. Mama na sali before a bengisi yo. Tangu yo ko kota na kati ya ndako ya mama na yo. Obandi ko manquer mobali na ye. Mobali na ta za handicapé, aza mobali na ye. Ata za dikosi. C'est son mari. Yo peut tourner c'est la tourne yo zwa. Hein? Tika bango. Place à se retrouver à se retrouver na mobali na ye. Ozomona. Soko lingi bo soki bana soki bo lingi nzamba pambola bino bo banda ko respecter ba maman na bino. Biso to zara ki utna Kinshasa ko ba maman ko la mso 5h du matin. Il faut boke na ko teka. Ponga nazaki na ngomona richete na lubango. Boke na ko teka na zandu après OK classe après-midi. Mais maman na biso ata lobi likambu ni ani o ozana réponse à kopesa maman te et puis soki maman zoloba na yo il faut tala ye na misu boy. Biso maman na sala ba soko zoloba no faut tala ke. Soko tika boy li kofi kozwa ko kamo. Mais awa loko les amboka loi soka maman lobi boy je vais appeler la police boy foyer. Asa ko to bota on zobana ko to ya sita. Ah donc ozomona donc to lingi bino mingi. Boko tika la kaka bana na biso mais to lingi nde to changer makambo. To changer boye bakeno. Na yoka ki conseil bo soki nga na sala ki mabe na maman nga va demander pardon c'est ta maman demande pardon à ta maman parce que bénédiction na yoko uta kaka na maman ndenge boza wana ba misusu boza na bozo manquer ba maman na bino mais boza na bana bota na pasi ya ko bota ndenge zalaka surtout na hôpital Afrique wana hein bazo bendo mwana na libumu na sa anesthésie lo boko nga na bota mwana nga moko na 5 kg 500. Donc na sala un mois en hôpital. C'est comme moi na bongo manqué. Ce qui na kanisi. Est-ce que moi na ko bien? Oza bien te. Donc to lingi bino mingi, vraiment tozo senga bino boza na respect. Et puis bano yo tozo bo oyo bino bo ye awa. Tango yo ye ozui mobali. Mama ya mobali na yo, il faut zoyer le ko la mama na yo. Et c'est tout bana ko finga mama mobali to bo finga ba semeki. Non. Wana non et non. Parce que mama ya mobali na yo ça le ko la mama na yo. Mutamtaza na caractère na ye. Peut-être maman na lobaka mingi soko moni a lobi no lika moko sepe na hôtel maman ce que tu as dit na sa content na ngote asa muto ko babi na lobi lika mabe na mono ngape na za na bana na ko se corriger ozomona mais ko manquer respecter parce que soko manquer maman mobile no respect ça ko manquer maman no respect soko manquer bokilo no mobile respect et ça ko manquer bokilo na tata no respect ce qui mona o na za ko manquer maman le respect bitonga tonga maman na ye makambo maman aloba te ko est-ce que mona ndenge wana penza okanisi penza na libala ko tosa maman bokilo mais bana msusu ya bongo basa le contraire les alaka alingi mwana msusu ya bongo alingi hypocrite alingi kota famille mbale leba mona aza bien mais maman na yena ndako respecta ka eti ba hypocrite bazalia oui ozo mona mais tozo beta c'était place yoke ko bala il faut qu'on respecte famille ya mobali ngai ba bokilo na ngati ba kufi mama wana soko ta oltangi kombo na ozu problème na mama ya mobile nanga ozu problème parce que na tellement maman na zaki bunoko bi azali ko linganga mingi parce que na zala ki vraiment na kati obéissance na mama wana soka lobi likamu na bika lobaka ne mingi ngana ko baka mama boye na boye osomona soki ba ko loba likamu maman j'ai la lobi ba lobi te yete boko sile makamu osomona parce que na yebaki ndenge nini ya kufana ba bokilo bino pe bofana ba bokilo surtout bino ndele ko zo bebisa bino français
omoni français ya mabe yango nanga ata bakoko soki baye na ndako ata bakoko soki baye na ndako nalinga koloba na bango mingi na lingala mpo bayebaka bamo ozomona parce que mutu mosusu akobana ta mère wana nga soko lobi na nga ngo eza lokolo finginga ozomona mais bila komona ngo normal ta mère ozomona donc bana na biso to na oya mibali pe ezate soki mwasi na yo ka koza na problème na mwasi na yo ye mbangu mama elle a dit ça mais tango bokutana kinga na sala kiti mais pourquoi zo kotsa ngana makambo yango ozomona kotsa ngana makambo ngo pona ni parce que tango bokutala ngana sala que si y a un souci bo arranger ngana loba ka bongo okomona ba yena ndako oya ngaba zaka ba yena ndako bakangi bilongi ba yena ndako mwasi afandeli koto mobala afandeli koto na sina yeba bango na tuni ngabi qu'est-ce qui oh non ngabi pardon na sa juge te ngana kata kana mukusa na sala avocat te na yipse ngabi bokota na cuisine bolia et toi tu demandes pardon à ta femme pour na lingi koyeba te na boya ka koyeba yango na bi demande pardon à ta femme parce que moi yo pe bokilo moi si ya moi na yo il faut soyer le cola moi na yo propre ya moi si pour ça la différence même quand ça na ma la ma paix mais tant mazo mona que yo maman bokilo linga ka mingi a ko changer parce que nga na zana moko yanga mwana wana ko na mona ika lokola ye mta koma mwana suka mais azana ba caprice bokilo nanga ya mwasi azana ba en plus ba métis azana ba caprice na za suki na moni na zo tale kaka boy na tuni quoi abaole longi na bisi va manger na bisi mbali ngabi na lingi ko yeba te senga pardon wana mwana yo na bisi mwana ngabi senga pardon pona yebi ke yepa za na mabeno yo za na mabeno même na lingi na laksa mwana wana ke mama na bango alinga kanga donc mwana afsene pardon so bolo balaki mabe bo senga na ba pardon ngana za avocat te classe bino bokeninga na kenda ngoti alors na lingi ko kota na makamona te ke o ta mère ba yebanga so mona yangona bano bosoka oyo tozo betela bino eza makambu peut-être eza nzambe po ndeto telemia moko ya nzamba yebaki yango tozo ko conseiller tozo so ba félicitations pe belé mwana moko abengi nga na Hollande lobi mama vraiment na se retrouver na lingi mutu nyoso a se retrouver mutu nyoso a part na ye surtout ya bana na ya basemeki tozo lobela to lingi bilo kaka que ne boke mabala bo manki basemeki to lobi bongo te faut pas confondre les choses et comme que ba lobaki bo pona te to lobi te ke manquer semeki na yo to lobi te ke manquer mama bokilo te to lobi ne wana te to lobi na basemeki ke ba vanda kana ndako bandeko na bango te ya bongo te ke ba vanda te mais to lobi te ke bo manquer bango faut pas bo transformer maloba la biso to lobi te ke bo manquer basemeki to lobi bien mama bokilo oyebi ndenge ba mikolo ba loba na biso ke ndako la ka te place takaka oyebi te eza malamu soki mutu bozola ndako no place ezotanga akomoyeba ke ndako oyo etakaka place ndako nyonso il faut ezala na secret nango ndako nyonso ezalaka na secret nango bongo te ndako nyonso ezalaka na secret nango toyebi te ke bo manquer basemeki na bino bo manquer babokilo na bino bo pimela bango bilo akolia non faut pas confondre les choses tolobi ndenge wana te tolobi ke bozala respect na basemeki bozala respect na babokilo et puis boyeba pe koyamba boyeba pe gentil soyo kaka gentil boyeba pe kozala pe gentil okomona bana mosusu libota mosusu mona ozokende kobalaka okuta bato soki basilika libela bango nyonso tukandakanda yo kasi libota bongo okuti bato kandakanda yenda kozala gentil mais eloko mosusu mpe bayekolaka yango yango tozoloba bonde tolobi na yaya nakasikala te tozokende koshite mpo mwa moi ezobeta biso mpe mwa mini na nini na elongi tolobi boye bino bana surtout bana basi bana mibali kutu ezaka mwa malamu bana mibali baza malamu bana mibali baza na ba défaut na bango mais bana basi nde mwana mobali alinga te bafingele mama na ye mwana mobali alinga te bafinga mama na ye mais mwana mwasi amankaka mama na facilité mpo nani yaya nayebi te yoza mwana mobali alingaka te bafinga mama na ye mais mwana mwasi mama oyo amemi yo 9 mwana libumu ozomanke na facilité yaya mpo nani nayebi te soki ngai nakoli vraiment na Kinshasa natangi na bainternat donc en tout cas éducation tozwa na bainternat wana okoki komanke mama na yo te mais awa nazomona avant-hier kaka namoni yaya wana azokoexplike nga mwana ne boye na boye nayebi ke mwana nokotala émission oyo vraiment kendi kosenga mama no pardon ebombaka nango te ozomona mais ndenge mpe tozosala émission oyo aza contre amoni yango mabe alimbisa bato bazomona yango bie baza kozwa ba 1+ bazali na kati
bana ya aba yebi savoir vivre Voilà, exactement. mais oyo ba utaka na Afrique andimaka te que un jour maman ne akoya surtout soki bino mbale aussi aleki yo na kitoko poza taille moko surtout les sources soka sa yebi mibali oh maman donc yo bokomi mbanda boko maman moko ayebisaki nga benga nga pate États-Unis alobi mama nabota kaka mwana moko mais mwana wana mama malamu kutu na moto abota taza bien nabotaka mwana na nga na moko ya mwasi mais mwana na azomenenga vie difficile moko surtout katanga komaki kaka na mobali mama ayeba teke 9 mois seke wana kati ya libumu na ngai c'est comme ça utaka likolo nzete akwei ye moko mais biso tokola na Congo biso à Kinshasa ato yebi mibali ozoka soni ozo respecter ba parents okobanda komanke ba parents te ndeni bino bokomi soko so yebi mibali donc mutu penza ko ozomona mama no tina te quoi donc ozobosa na keso ki 9 mois wana bomo kana libumu na yeto ngaki bota mate soki lezo za mokili okomi pe ko bima pe na mibali parce que mutu moko acheka 9 mois na kati ya libumu na ba changer mwana ko changer papa moko changer mama te ba changer mama. Ya mona yiko société na kati na likambo yango déjà otikala kena Kinshasa tamso otikala kuna bazo nyokola yo na bandeko banokolo banini bazo nyokola yo mais la maman pauvre maman sali grâce asali be fort abengisi yo awa tango koma obalukili mama na yo oyebi soki ozandengwana soko tali émission soki nzamba sali o grâce tali émission yo senga mama pardon ozomona biso bamso toza ko résister parce que tonora ba mama na biso tobiti ba mama na biso baza parfait mais na éducation toza ba bantu donc to etika ba mama vraiment bien azaka mama ko tika la mama ozomona bo copier makambu ya bali ya awa teke bana ya awa tomona bana mindela so manke baba ne balo bana kate bino bo komika bongo surtout omona mususu azombela cigarette devant ba parents depuis quand mama moko avandisi mwana bake mwana nga zala impoli mwana nga finga ka batu mwana nga kokabaka te namona ka mama moko asaka makambo bongo azata tata na vivanga na bango te na limite ke mama moko akovanisa mwana ya bando bisike omoni yo fo finga ka batu omoni yo fo za impoli azala kate mama nyo sol kabola mpona mwana mama so bisaka mwana nga yeba koza malamu na batu koza na batu eleki koza na mbongo zanga mbongo mezala na batu mingi tozomona bango pe mama ngana na kati mabala ti so mona libale salami moto a invité 400 personnes azukaka ba 70 bato baete parce que bizaleli ya moto azokendo baleza tellement mabe basali nini baboyi ko na fête il faut qu'on tenir compte na makambo na nyonso tozolo ba pona bobongisa so tozolo ba boyi ngana epsa bino ke makambo ile kaka na popano pour le mariage et là que c'est ne se préparer pour ndето na mariage makambo ile kana émission na eza makambo oyo ba yebisa ngai moto abengi asali ba plainte na ye alobi mama bana mosusu conseil mama na linga koyoka te ya papa linga koyoka te ya lingane ya bato libanda lokola bino boyoka ya ba parents na bino te biso lokola tona biso bato libanda boyoka ta opso tozolo ba impolitesse botika komanke ba parents na bino pourquoi tozolo ba bongo komanke ba parents pourquoi komanke ba parents na yo pe ta mosusu sa pe na bana soki bano bazo manke motema saka ndenge nini parce que moni problème aussi eza wana yo ozo manke mama ya mobali na yo est-ce que motema ya mama mobali yo yebi yango peut-être yo mama mobali na yo akoki koloba na yo kamoko yo kosala eloko te mais bana na yo faut luka se racheter pour na bana na yo kuta na bokele na nzela alekani ye abete pe baninga lisolo ya zo bana mère babenga soki mère papa le français mobali wa zandeni ya français la daronne kutu te babenga soki mère soki nini français on a comprendre te bo comprendre ngaka na ba moyo ba français mo kimi na ngopeli susu soki mère soki nini ki mama moko boyeko akuta na mama mobali na ye siko azolo ba soki na kuta soki na mère fala kutu na lekani na ngai kutu na pese motete tata nzambe kasi ya bota ka mobali wana te bilenge yo ka kolinga yo ka ngobana ngobota ba wana nzete parce que ya zala ki abota ki mobali wana ya ngonde il faut pese respect o ba bengi respect ya na moni mo eleki makasi ngana lembi mais yango ngana lo baboye tolingi bino mingi on est tozoko juger mutu te tozo juger bino te mais tolingi bozala bien biso mikolo bambu de 7% tozo kende na biso bino bozala bien totika bino na kati ya fondation moko ya bien quoi fondation vraiment loko tozo luka fondation ke ba pesa par exemple moi n'intel azalaki mabe ya bongwani moi n'intel azalaki mabe ya bongwani ozomona moni ngana za na mwana nga moko mobali mo témoignage moko mokena za na mwana nga mobali ya misatu alobaka te banda na bota mwana na zwa problème na ete tango na mutu ezaki na ko sala te quoi na wuti na nga musala na zoleka bango baza ko fana nga la 10e bango na 8e na kamo na sona porte nga la kasi ndako nanga na ke kotsa fungula nzo nenda kwa mwana omoni saint esprit nga zalaka na ke kuta mwana nga bazo bunda na mwasi na ye
abalaka mwana mwasi moko ya Burkina Faso baza ko vivre na fille wana mwana nga lokola za muta ceinture noire muta makasi ta na droit ko beta mwasi te na ke kuta gratter mwana nanga elongi mwana nga mwana zonga sambata ezate mwana moso asaki tellement makao mabe ngata muna na sonné na yoki makelele ayiko fungola moi mobali ayiko fungola na tali ba ndenge ba grataki elongi na manzaka ye mwasi kuna solo ba c'est qui va dire à ta mère wana mutu eza ko sala te bien na beta fille wana ko nkuba mwana wana zwa na ibisenga bina zozela mama na binoto bundu beti bokilo na beta ye pas pete te mais lelo na ko sala ngote parce que na comprena mais na beta ya ko mama na bango mondele na lobi na kezela mama na bina garde to bunda mais lelo na ko sala ngote pe mwana wana bana na beta to soke de 12 ans mwana na mona iti osomona parce que azali ko finga mutu nyonso abanga mutu te na ibisenga bipona ye bisoke nga na sa mutu ko saka na te mwana nanga sa mwana nanga ero na mutu zo sa te ko na beta moi Jack nanga ndenge na beta ke bambata abengi mama na bango abi mais pourquoi la dame t'a tapé moni bango bata français quoi abi parce que je l'ai insulté mama na bango abi elle a bien fait maman ya mundele abi na moi na la dame elle a bien fait maman ya mundele abi na téléphone abi t'as bien fait na tikala susu ko mona mwasi wana te na ebisi mwana mais bazana mona otile lo te bakabwana kaka banda jour wana na ebisi ngabi na ebisi mwana ngabi oyo liwa na lobito boya ye mais réfléchir mais mwana nga lobaka te ona ka koloba nanga ki mukolo ke boya ye mais réfléchir po ko mate yum to tinanga na boya mwasi nanga mais oyebi ke mwana mwasi wana kende ti lelo yo mwana nanga zwa mwasi mususu tellement ça motema malamu mwana nanga sana kimia na mwasi na bafanda bien malaketi bakamona bango bazuwa na bango wana etalingati ozomona des fois comme on a mère ko sala intervention pour na mwana na ye ezala ngoma bete parce que yo poko lingate ndenga na kende ko kuta mwana nanga ba gratter manzaka na zala ngape Yesu te quoi o Pierre nanga zala kike o Pierre to ça batu non to ko bi na ko to comme na niveau Yesu te donc on a pe mutu zo sala nango to zo mona parole penser koti nango te ye moye bi ke o penser quelqu'un féliciter pour mutu reconnaître to on mutu ke ça te ça passe pour mutu musora ratenga na mo santo te ngala lo bakala foko lo ba passer lo mbongo alobioka ke ngana ala bolingo ye kuna na bolingo te so mutatali mi lo baki yezo funda mondinga ndo za ah ben oui mais yo félicitations parce que batu mususu komona soko moni kaka na uchi église boniko a uchi église mutu so akende ke église te mamu te amalamu tozo mona ngo mususu akende ke église biko azaka na intercession te mais diabulu motema mabe jalousie na kati nga na yebi nde bayokela mutu lukunya te na yebi nde bayokela mutu soko zwi na yo ngasko na yokela lukunya te oyokela nga lukunya na yokela lukunya ngala yokela lukunya na yebi nde bayokela mutu lukunya te peut-être yango na nzamba ngai nde na yokela lukunya na yokela lukunya balinete no lati esenga lukunya olingango merci lukunya pe futa ke kana na longo mais wana za lukunya to sengi osengi kosenga ya kimukolo lukunya te ya lukunya te lukunya ya mutea mabe lukunya eza mutea mabe soki ozana lukunya nzamba lingi bongo te eza mutema mabe ebendi bote eza mutea mabe yango na moni na vie moni nga ya ma wana tiko na moya te c'est bon petite sœur moni ngozana voiture no eza yo nga na kozela mkolongo nga ngai ko beta nalandaka séminaire moko pasteur moko alobi omoni vie na biso eza livre mutu so vie na ye kozala vie na ye eza livre ya vie na eza 50 pages 50 pages 49 50 nzamba sa ele bikamo mais soki yo livre yo ya vie eza na 200 pages okozela tina 200 comme ça nzamba bando kosala yango nomoni babi la patience paye l'humiliation précède la gloire l'humilité mikitisa nzamba tombola yo ndenga nazalaka nalobaka ngo biso dokola na biso na mbongo te mais lelo yo soki na mitali boye nalobi non peut-être komikitisa nanga yango na nzamba salinga boye osomona naza nanga na mbongo ya mingi te mais naza bien osomona nzamba so pour renouveler intelligence nanga naza bien osomona est-ce que bien na yebiti ya mai kalamba nzamba pambolinga na mosa nzambe déjà na so kumisa nzambe je bénis le Seigneur parce que nzambe wana apesinga maboko nanga na bien kango maboko a or na so sala makao minene na so sala lelo nzamba bijute ya
lelo yebetaka masolo ozangi babiju yango na sali elamba na nganga moko na décoré na sali moi jar kwa moi libaya na nga tolingi bamama balataka boye biso bamama talataka boye tokoyi makambo nini tuna bebi ozomona moi liputa na yo ozomona na obe mobali soko olati liputa ayokaka esengo akanisi ndenge bobandaka nde na kishasa oyibi moi liputa moko ya mama na bino obombi yango na se oke rendez-vous ozomona oui oke moi rendez-vous oyibi moi liputa mama moko osu mal chance na yibi liputa to sauter mer na camarade na liputa epasuki ozongela na ndako ndeni liputa mama epasuki wana bayibi okozwa na nkuba mais eyo makaka mais lelo yo nzamba apesanga apesinga grâce na comment on est lambé le kopamba donc je bénis le Seigneur. Merci Yaya en tout cas nga pe na bien en tout cas merci beaucoup Yaya nga parce que ne nazo benga yo bi nazo benga te ponga ni ko benga yo nazo benga sincèrement nazo benga te ponga ina ni ko benga yo nazo benga pona bato batala kabiso mutu baza ko yebisanga zongi sala biso maman Angèle mais merci maman Angèle parce que tant on se bato bazo ba zongi sala maman Angèle ozo disposer tant na pona kozonga pona kosoa na bato eza vraiment malamu mingi na kanisi pona lelo malobi ya to sololi ndeka toteli boto sololi makambo surtout ndeto uti ko yebisa bino tout à l'heure to bandaki na mo ba résumé ya makambo ba semi ki atokoti na bana ya mutu makasi to lobeli bana biso botala ce qui yo moni ke otali émission oyebi ke non mwana ya nani mambweni azaka na bizalelo tindela pe mwana mambweni atala émission so oyebi ke mwana mantioni azaka na bizalelo otindela mwana mantioni atala parce que to moni ke bana mingi papa moko azaka na nini na papa moko azaka na Norvège ayebisinga alobi mama bana na biso so tolo bana bayoka te bayoka kaka makambo yo lobaka ngai bina ndeni balobi bana na so bakangi na chambre yoka ka voix yoka mtemaka na nini na internet mais mama bango bi mais tant na 27 minutes babi non mama il est là solo la bien to se perdre na émission na do bato musu bazande ngwana bana musu balingo ka maloba mama bango te bayoka kata ya biso bo soki nzamba sali grâce otomene émission ozotela émission oyo oyebi ke émission ngana baka boye émission papa nous pour les mariages ça pona kobebisa te ezaka pona kobongisa ezalaka bozomona ndenge ya zola ke non nazalaka mutu makasi libala nange kufaki pona boyesaki boye elakisi ke yusko za kata na libala tirer makambo ya lobby pona lobby ekomela yo te parce que lobby eza ya nzambe avenir eza maboko ya nzambe ya lobby ezaka nango ya biso te soko oyebi ke mobile nanga linga kolia madesu du premier lambele madesu du premier temps po libala ekufa te mais soki yo yebi ozake mobile oyebi ke azonga 21h yo na 20h45 ozo soso chesko obimise na mai okata ngo erne po la mango erne ngai tanga nazalaki tabiyoma namoni nani réalisateur ozo sabso ke tango koki oyebi ke bato basenga kinga na sala émission na papa Devos alors na kosenga yo po émission eza très important yango bato batala prochainement émission ya ba ex eza na bato babenginga ki moi mwasi na mobali basi baboyani mais mwasi motema ezalaka kaka na mobali baboyani ki mobali pe motema donc eza makambo ebele ponga la sala obatinanga na lobaka obato bayebisaka nga est-ce que kokoni mate prochainement na benga yo na sona papa Devos eza lokola moni ba juge soki babengi yo fokende ozomona nayebi te mais eza makambo nzambe nakoki koboya te parce que moni bato basoka kozwa 1+ na kati parce que bacoup de fil on azozwa ezolekelanga ozomona ezolekelanga mona mwasi moko na Hollande abenginga abiya ya na pambolio atindilinga 200 euros abiya na pambolio parce que na moni libala nange bongi ozomona donc soki oza na besoin nanga je suis là Yaya je suis là ozomona ponga moko na tambolaka bien te na se retrouver yango na lingi bato batambola bien exactement boyoki ndenge ya lobi atambola bien te 30 ans de mariage je couvre après 30 ans mais Dieu merci parce que à se remarier ça fait 12 ans à se remarier naie donc yango zo bakeba erreur ya sala ki alingi te ba o nan basaki ba rebole kananzela wana te yango to saki émission oyo ke mabe oyo biso ba parents to sali bino bana bo sala yango te donc émission na biso za pona ko bebisa te za pona ko bongisa papa Lena osenga na yo o faire balancer publicité na service traité de correction la providence na ki pena profiter na ba boy na moni bato batine nga photo moko boy circuler trop na internet na te ya so mona ki yango motache makayab na kati ya baignoire wenga na yebi mutu achi makayab na kati ya baignoire yebi mutu asa asubula biloko ya kulia na kati ya baignoire yango tozo yebisa na bato ba otala na kanisi si papa Lena autila bino publicité service traité de correction la providence ndenge toza boy eza babike muyaka moko afingisa bayaka nyonso tu ndenge toza boye
toza ba traiteur ndenge tolobaka nde tomibengi ba traiteur moto na toza façon na osala musala ya mona moto mosusu asara fête makendaka na kadi yebisanga ntango okenda kadi osomba biloko combien de personnes osala combien de tours moto mosusu komona aza na neti boye neti nga papa ale okolakisa mutuka nanga frigorifique naza na mutuka nanga frigorifique ndenge mo eza boye biloko nanga eza bien moni na kati ya papa ale nga na kati maloba te nga basi babenganga ata okati nga c'est le retour basi babenganga mutu aza amipesa aza na bakati traiteur alobi na nga nasala ele makayabu afutanga ebisa naza na temps wana ti ngati makambo kolamba nalamba ka biloko ajonanga alinga makambo kolamba pamba te nga bisiko yo biloko bato bakolianga na lamba est-ce que soki na kosisa ngo munga to na kosisa te yo yebi mais yo zui traité luka dépôt o tia chambre froide o sala biloko na yo otini bakoma siko kolambisa biloko misusu epai boye makaya bukuna bikate kuna boye na ala sangi o na yebi yango ko kapena na yeba ngote encore yo mère Angèle yo to so bake mama service traité de corso la Providence ezali ona pona bino na kasi na examen musala ngande na saka musala na ngabo mona kande na sala kango ceux qui ont besoin de mariage baptême anniversaire contacter mameli ani tout pour la fête na yo photo moko circule qui ozala déçu photo circule qui makab na kata beno ngamo pena qui choqué photo nasina mona pesa bon ba client nasina mona poisson na kata benoir vanda pesa ba client so quoi ye obse que non ngana saka par personne 5 €. Aki kuna ba pesa ngapa personne 3 €. Aki ko 3 €. Tiko que nous les makab ba tchana benoir ngana za bien organisé na musala na ngana sala ka la qualité c'est pas la quantité hein la qualité c'est pas la quantité ngai et puis na lambela ke pa nanga pa na ngana lambela ka ba voisin o nyoso yo ba bengela ngambila chaque jour na olamba mais mbila tango ya kana za papi na nga préfecture ozo permettre la sima le pont na kala ça na nanga ozo permettre ngana lamba bazo contrôler madame ozana nini camion frigorifique yango wana camion frigorifique ezali o camion ngai normal yango wana donc naza en ordre et pas nanga boza na confiance bo banga te ce cause la Providence zala na kimia yeba ki bato bakole biloko moko ya bien lala pongine baloba quand trois pona leto to suki sona pona lelo to kuta na mbalasi manzambaza na bino nzamba pambola bino nzamba batela bino nyoso tu o bolinga ka mama ile ani tu o bozolinga mama Angèle o bolinga ka mama Rosa o yo bolinga ka mama pe basi bele ba musuba kombo ekimi en tout cas to lingi bino mingi to lingi bino vraiment mingi merci beaucoup na ba coup de fil na bino ya obisko ngapa bakokabela ngo pesa me moyena lo beza te papa papa moko ayebisa kinga lobi na eko pesa tika ngana pesa jona ngambote bon ngala pesa fukanda na eko pambola mobali nanga vie chule bon eko pambola le kaka na eko pambola bana ngani nyonso bakoko ngani nyonso na pamboli bino vie chule je t'aime beaucoup vie chule c'est tu makiadi babino kansambe petit frère il kazet na makambo donc ngela ba problème babi c'est makiadi tika Jack Daniel le on a lingizet ayebi ke yoza le né de la famille de ba respecter ay kaka soki naza sona zuba ko mitif ko tango nazalaki na kebe na kuse na bar na liburu mansengeli soka yo ikana yaki ale wana ngana kufanda wana bakimi nga bango nyos po babi ka yemte yo mais respect ato za moi c'est babi ke le né de la famille par respect côté wana na longola baleki no bana respect en tout cas vraiment tout yango no moni nga pe na mipesa discipline atambola bien ya zepso beaucoup bizina fumukanda ko so mona ki les rois de l'ombre fumukanda nanga fumukanda yo yebitse saka. Alors, maman Eliane Nitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la Providence. Na ba fête na biso nyo surtout. Tout nous sommes soutien. Ah bon, c'est nos fêtes, nos plans, nos baillés, et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Nitou met à votre service son service traiteur, la Providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de ma voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils sont très bien. Donc, nayo muto ngo bana. Nayo muto so bala que nous anniversaire à bala nayo. Une seule adresse. Nayo muto ko kisi soki 18 ngo anniversaire nayo. Je dis bien une seule adresse. Oyo zo ki back. Oyo obani ministère no passer c'est le premier anniversaire l'église. Maman ni toi zali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien.
service traiteur, la Providence. Un seul endroit, un seul service traiteur, la Providence. Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la Providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.